société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sanduku toyebani bilongi kasi mitema teo. Na kati ya émission na bino, bokozwa ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa. Nazaka sengo akozala liboso ya ba Africain na bino. Chers abonnés, merci beaucoup pour nous capter biso depuis Kinshasa. Papa, maman, bonjour, bonsoir, ça dépend de beaucoup capter biso. Bienvenue, un nouveau numéro na magazine na bino Au cœur de l'homme, ni par ailleurs. Kakana Au cœur de l'homme, deux places de Zokaba histoire oyo et so memela biso vraiment makambo. Ebelebe na kati ya société motema toyebani bilongi kasi mitema te motema motezaka se sanduku. Cher abonné ya FM Télévision, merci beaucoup na bino babo na biso de partout ba onyoso bolingaka magazine na bino Au cœur de l'homme ba onyoso bolingaka FM Télévision. Merci beaucoup pour la considération et confiance oyo bozaka ngo toujours na FM Télévision. En Australie na moni bongo mon papa que j'aime bien, mon pasteur papa Jacques Gafoua, la famille Mobimba na pesibino ba bonjour ba bonsoir. Merci beaucoup Nabino papa Mutema Malamu. Au cœur de l'homme, un nouveau numéro to na histoire moko ya kitoko ya makasi. Histoire moko ezo ba qu'est-ce que c'est na mitema ezo to yebate to kopesa conseil ndenge nini to kosala ndenge nini mais to memeli bino yango ba boye na biso ya FM Télévision parce que to partager pour to sunga ndeko oyo biso na bino ba boye na biso pona to sunga ndeko oyo ndeko na biso bijou. Ndeko na biso bijou aye komona biso aye kobeta histoire na ye. Azalaki na histoire d'amour. Abako vivre na fiancé na ye to pe proposant nano. Abali ko vivre na proposant na ye. Baso ke na bango peu bien. Baso marche bien proposant na daki na moi mbongo bako same besika moko bien. Ndeko na biso bijou. Ba besoin na ye. Et bien, qu'on dépend de pas proposant na yoana. Proposant na yenda bako sunga mama na bango, baleki na na classe, azo futa minerval, moi garantie, azo pesa mbonga loyer, excusez-moi, azo pesa mbonga loyer. Mais fiancé na lobi non, to koyi ko suka kaka bongo te. To ke na besoin pe na comme responsable na mona famille. Ndeko na biso bijou atonisa maki na esengo boyebi ke biso basi ba jeune fille soki que moi li solo moko ya libale bani déjà ko beta mani to komaka heureuse to sepela kanango makasi. Et alors ndeko na biso bijou ayebisi pe parents na ye te nazana confiance proposant na ngali ngamona bino to sala prédote ba parents balobi ah oui eza nouvelle moko ya esengo bongo aya ba chepe date kandenge zalaka. Ndeko na biso ya mobile ayaki kosala prédote na ye. Mais après avoir kosala prédote, ndeko na biso bijou na fiancé na ye oyoyo. Babani pe ko marcher na ye, babani pe ko kende, pona baba kinoko babongisa basala coutumier. Mariage coutumier to benga kango. Ndeko na biso ya mobile oyo aye ko ya malade. Après quand ma malade, ndeko na biso bijou abani pe ko kene ko tala ya azozonga azokele pe ko tala na hôpital azozonga mais malade ezalaka toujours kaka likula ndeko na biso bijou ndeko na biso mobile oyo awumeli na hôpital malade compliqué mais ndeko na biso bijou ezaki mokolo moko na tongo yake otala fiancé na ye na hôpital ndenge kendaka kokoma kuna amoni kaka mbala moko bato ebele na kati ya chambre azalaki ndeko biso mobala azalaki motema ndeko biso bijou ebeti abi oni nazo mona na sentir nini asa sentir ka bien te habite na kota na tala kokota na ye kotala amoni mo fiancé na ye te atoni ba médecin ba minganga bazalaki balobi non fiancé na yo atikaki biso depuis na butu ndeza boye nzoto ne dese koti na
morgue. Et alors, ndeko na biso Bijou akwei kolela oyo alelaki mokolo wana atali mosungi na ye, fiancé na ye, oyo abeteli histoire d'amour, aleli na motema, ayoki pasi na motema, alobi non, mobali na ngai te mutu mosusu. Nani yango akokonsole ye? Mutu azalaki kokonsole te, ndeko na biso Bijou aleli. Cher abonné à FM Télévision, oyo nyonso bolingaka magazine au cœur de l'homme. Kufela mutu oyo olingaka pona oyoka douleur. Ndeko na biso Bijou, après avoir kolela na ye, sorti à Corpé et Salamaki, ndenge ezalaka kaka. Bakunzi matanga pe eleki nango. Mais azali kaka na pasi na motema lobi, nzambe na nga. Moi mutu oyo alingaki apesa ngai sango na vie yeyo, abako sunga ba parents na nga, baleki na nga na classe. Ye akei. Est-ce que nakozwa lisusu mobali lokola fiancé na nga oyo akei? Azalaki na ba point d'interrogation na kati ya motema na ye. Mais azalaki pe na camarade na bako fortifier kaka non, eza tour na ye leki akei. Alobi non. De passer tout tikango, to na construit vie na nga na comme na vie nouvelle. Abanaki ami pesa ki âme na esprit na corps na mobimba. Na lo sambo. Alobi non. Na comme na ko sambe, na ko sambela, nzambe ako consoler ngai. Ndeko na biso Bijou, abandi kolanda ba enseignement, abandi kolanda ba enseignement na église, akomi maman prophétesse. L'église, ba enseigner ye, ba lekise na ba délivrance, akomi ami pesi vi na ye mobimba. Molimo santu ekambaye. Akomi maman prophétesse na église, abandi ko servir nzambe. Ayo kuta na susu. Ona bila otate, ngapi na ko na linga parce que nazana nelenge. Aye ko kwa susu na histoire d'amour mususu. Na mobali mususu. Lokola ndeko na biso mwasi oyo Bijou, azalaki na kibonzambe kati na ye mingi. Akomaki mama prophétesse. Abanaki ko servir nzambe na ye. Ndenga bazo kende kuna na ndako ya fiancé na ye. Fiancé akosenga ye mwanzoto akunya sime na nzoto azoboya. Aolinga te. Azolinga ta bité non to communauté pour la paix, ngai na batena nzoto na ngata na servante, il fallait pas tozela nanu tokoma na makambu na biso koma na suka. Aotaka tushuka bakali. Fiancé pe aloba non. Et ça la raboete. Il fallait que ngana ayosala tous les moyens ba coucher, ba liambuma ya ada na ndeko na biso Bijou. Mais ndeko na biso Bijou azalaki ferme parce que azalaki na bonzambe kati na ye. Et alors, ndeko na biso ya mobali azo tenter na nyonso, azo tenter la musuba okende ba fête ba ozonga tama ndeko na biso Bijou obligé fazonga même ça okende ko vala ntana kolala la permanence akende kolala na permanence par rapport ke kolala na ndako ya proposa na ye wana. Ndeko na biso ya mobali oyo asali tous les moyens mais waya alobi non ngapi naza mobali naza ba sentiment oyo mwasi oyo nazo senga ye azolinga opesa ngate mitaleli ye. Omona ndeko na biso Bijou obenga fiancé obenga proposa wana mona boye a rejeter ba peine na ye omona proposa 2 jours abenga été omona okinanda kuna boye azate kaka bongo bolingo ngo koma kaka bongo bolingo koma ki désordre bazaki susute na vraiment na bolingo ya kitoko. Et alors ndeko na biso Bijou mokolo moko akeya nakende ka comme d'habitude na kinaka epa ya proposa na ngai. Akei kuna pas proposa na ye pe asali musala bakutaki pe proposa bimaki te azalaki asepe musala na ye proposa bien na chambre akoti pe na chambre proposa ebisa ye mosi na ngai oza mosi na ngai na kobala yo alempi nano liboso nanu pona asenga ye basala caresse ndeko na Bijou boyi abi non ngonga ngono ne kite na biso ko sala calme biso na église bas m'enseignera biso boyete biso ba enseignera biso ti mobala oya mobala oya ko sala komona ba parents makambo nyonso après wana ngana bana ko pesa nzoto oza pressé boy pona nini to banga nzambe ko za pressé te ndeko biso pe ya mobala style ki abi non Bijou
Oh, eza nini nazoyoka? Qu'est-ce que c'est? Nga naza mobali. Ça ba sentiment. Oni boye. Ukakwa soki na sikio la singa takanisa puma mako bala oye. Ende kwa biso mobali pa bandi ko psikala motema. Yo loko ozoboya, yo loko oza kaka makono za kaka ciseau, malamu, merci. Et ça est l'autre côté. Ende kwa biso ambishu atunga kina douleur na motema. Mobali nanga niveau mateli lelo. Ende kwa biso bishu azala kina ma copine na camarade na ye. Moi na babaki ko partager ma solo na bango. Abitana ke ko mona camarade na tai. Aki abanu ko yebisa pe camarade na ye makambo nyonso. Camarade na lobi oh, mais mobali non ça na raison. Ozobo ya pona nini? Ozo no pe vierge te. So taki vierge de ngai to comprendre yo. Ozo no pe déjà vierge pas mobali mususu. Siko ozoboya pona nini? Abi non ma camarade nanga. Na servante de Dieu. Na ça prophétesse. Na ça makambo avant le mariage, ce n'est pas bien. Et ça bien tami son Nzambe. Nzambe ko sepela nanga atangu été. Mais camarade na lobi pesa ye. Pesa o eza biloko na ye. Ça y est, comment bango te ko makolo sizote. Cher abonné à FM Télévision, to yebani bilongi kasi mitema to yebani te. Makama camarade oyo. Nyonso il faut pas kolandaka. Ndeko na biso bijou akosuka nini? Akosuka ndenge nini? Akosede ou bien akosede te. Vous avez toujours qu'à brancher na chaîne Nabino FM Télévision, chaîne où ils ont fait ça bon moi. Ndeko na biso bijou azongaki na ndaku akomi troublé. Asala nini? Anzima ou bien anzima te. Ndeko na biso bijou bi te. Nga na za ferme. Na m'enseignement o nga na zui. Pasteur nga soko yoki. Ata nzambe so na bombe pasteur nga soki nzambe likola moni nga na sali lisumu oyo ya kopesa nzoto nanga ya kolia mbuma ya Adam na Ève avant le mariage et ça péché nga na za servante de Dieu nga tima liboso ya batu na pesa ka batu ba prophétie est-ce que nzambe kolongola nga dans ote ndeko biso pe bicho bana pe ko banga nga habite na continuer kaka ba ko continuer pas fiancé na ye bana kolendisa ye ko bondela ye. Akende boye, cher abonné à FM Télévision, to yebani bilongi, kasi mitema, to yebani te. Jour mususu, akei, et pas proposa na ye. Zambe na ngai my God. Aye kokuta, a Franca de Li, obalobara. Mobali na ye, fiancé na ye wana, proposa na ye wana, na voisine. Afanka de li bazo sala bolingo na bango ndeko na biso bijou akwe ya tonini aleli alobi nini boye nazomona mobali na ngai osalinga boye pona nini alingai asala abundisa fi yango boye mobali na ye gifle mbata albi ezala mbala ya suka. Oya, osala ba grimace. Yo, allez, tobi maintenant abimino abanda ko sosola ndeko na biso bijou. Hein? Ba boni na biso FM Télévision. Asosola bi yo. Yo kasi nga za mobile na zanga mai na makilate. Yo kasi azanga ba sentiment. O kasi soki nga na bani ko akuche na yo na bani ko simba yo nde na obala yo te. O selanga sizo na simba makama église na sa servante na sa prophétesse nini koya kalisusu awa te nga na trouvé déjà bolingo nanga mususu moni fiwa na na coucher na ebongo na obala ye de kwa biso bijou alizongi na kolela na motema na ye abizambe n'est-ce pas nga na saela kayo n'est-ce pas nga na zo servir l'église n'est-ce pas nga na sa prophétesse mobala boye ani ko permettre nga kué comme nanga ya déception grave na misu nanga aleli nzambe mais après 3 mois ayoki sango ke ndeko na biso mobali oyo
bozana oyo ake ko bala kaka ko honorer fiwana wakangaki bango na mbeto. Quelle déception de kona biso bijou. Te ba cher abonné, si azobetela biso histoire oyo, azobetela histoire na tomisamaki na maona motema. Abite ngapi nazabo la process nazabo naza mwasi. Oninga na nga mwasi abana ko souffrir tu na niveau yo. Ayo mona makamara na yo wana kamana lobi nga kuma na conseil ya kopesa yo te parce que na yebisaki yo soki nazalaki camarade mabe na lingaki te na yebisa yo na yebisaki yo ko chasi zote oza vierge te pesa ye biloko na ye pesa ye aliambu adana Eve ozoboya pe omonde sikoyo omonde sikoyo ndanga boyo aki ko bana mwasi mususu opesi nga soni mais kaka makamazambi omoni ndeko biso bijou lobi nzambe o décevoir nga na makambo nyonso boye non nga na kotika ote malgré na suis déception na kotika ote na ko persévérer kana musana yo na ko satela yo na yebi ke nzambe yo kisaka musoni te ata na suis déception lelo lobi na ko déception te ndeko biso bijou amona ki on peut ezala encore le passé natika abana ko continuer toujours ka vie de prière na ye abali pe ko continuer ko salela nzambe na ye. Ayo ko so lobi on appelle ko voler sous boite na zwa mobile mususu alaki pe na chance à mibali ya cher abonné de ko biso bijou alaki pe na chance à mibali ayo zo pe mobile mususu babali pe ko beta pe histoire d'amour ko beta histoire d'amour abanaki pe pona bijou de ko biso bijou abali ko lengela mobile oyoyo parce que mobile ndeko na bango bande ko ni bazana poto azaki pe na besoin à voyager avec puis na ba démarche na pour na voyager si ko prendre ko na biso bijou alobi non conscience yo salenga non alobi non natika non pe na tano kibonzambe apa na tano pena o za vie nanga ashina nga peso kende na koza ka toujours te mobile liboso akufinga mobile mi balé na boy ko pesa ko liambuma ya Adana Eve aboyinga na kanya fanga delina na voisine na biso na voisine na non batela nanu malgré nazo sambela mena batela nzambe limbisanga asengizame pato nzambe limbisanga turoyo nasunga mobile na sala nyonso oya kozala nango na bosenga ndeko na biso bijou abani pe ko kende bazozonga sepe mobile na lobi chance nanga proposer nanga moi caresse bijou pas osala osala pe caresse azo pesa nyonso parce que azobanga déception na ya mobile na ye oyoyo ezongilele lisusu te na mobile oyoyo komaki na kobanga zo lengela oza mobile oyo ndeko na biso bijou akomaki na zemi ya mobile wana tanga akomi na zemi abalingi kosengete na motema lobi nzambe zemi pasteur tanga koyoka na kosuka ndenge nini baservite baservante mosusu bayoka ke nga ser boye basentenga na age na kosuka ndenge nini ndeko na biso bijou le roi balobaka la chair est faible tosa koboni longwa ki pembeni ya église pona soni wana aboyi réputation na ebeba epanzana ke tala kutu ni ser bijou par maman prophétesse pour akomi na zemi ti abokoli zemi na ye kaka bongo ti aye kobota mwana bazo continuer bolingo na bango kobota mwana bongo ale ya mibale pe eko salema ye kokota zema mibale akomi suna zema mibale kokoma na zema mibale pe bongo abatela mobai pe lokola kina ba prochain ya voyage mandeko na ye bazana poto ale babengisi ye mobali na ye akei poto atiki ye na 2 enfants azobokola ka bana ye mobali ntanga akomi na poto abengaka soki kwa biso bijou te akipaka lisusu te mbonga bana apesaka lisusu te ndeko biso bijou alobi mais on ni na zo mona nzambe zo yebisanga to te yanga nini pona tiki pona za lisumu nzambe eza bote na zo kanisa ndeko la biso mobali wana ndanga kenaki poto akuta ina mwasi na mundele alingi abosani baloba pena bosani ndeko na biso bijou ndeko la biso bijou tanga kutikaki na Congo azo bunda kamo ba commerce mike pona kolesa bana kotangisa bana alobi nga pensa mibali non na doze nanu ata camarade ne wana pa yebisa ki non do doze nanu lokwa mobali oyo azo kipe ote eloko moko te ata suno na bana mibale tika pe mana na makama mibali apemaki
tanga pemi na makama mibala azobokola kaka bana ye azobokola bana ye ezo marché pe kaka bongo jour mususu bala mkona tango be papa lupango na bango akoima akufi apike presque akufi bale lipe ye wana jour pe ya sortir corps ba ki sortir corps pe bimi le quoi na linga ki ye le quoi tozalaki na ya papa lupango na biso ba kenaki tina cimetière bakundi pe papa lupango etaka ndeza kala cimetière boyebi ke soki biso awa na Afrique ne sala maka soki oke cimetière ozala beso soma mwa pondu mwa kwanga mwa masanga mbila nde bateka yango kaka après avoir kokunde bembe eta asomba boye mutuka bakotaki oyo yaki kotika bango ko déposer bango na cimetière mutuka kieyi nango azui retard ya kokota mutuka aza pe na mbongo transporter mutuka aluki loko ka nzambe atikaka bana ete e chauffeur moko ya Corbia ayaki pe na matanga ko déposer corps bazozonga tanga moni mwasi kitoko boye azosengete azomi komitungisa na sa moi abengi abi tantine ile komila bino nazaki awa te kokunda papa lupango na biso abete di solo mais mutuka toki nango chauffeur bakei abi problème te kota wana ke ko déposer avant de se faire kaka pembeni na wana babandi pe kokende et cher abonné FM télévision to yebani bilongi kasimité ma to yebani te cher abonné au cœur de l'homme eza ba histoire vraie oyo bandi ko bazo betela biso bazo senga lisungi histoire d'amour et beta maika na kati ya Corbia entre chauffeur na de ko la biso bichou ko biso bichou bandi sa ko comme ko hésiter mais ce ko tali chauffeur ya Corbia wana bichi boga kitoko baloba pena mobala kitoko tali mobala ko misinzambe histoire d'amour et betami mais de ko biso vraiment azalaki vraiment na bolingo vraiment te kika yebisa kaka non oui nde biso basi za nango to tsana biso ba telo bango mo hésitation mais atana sepe na yo mais na sala mo hésitation moko boye nde ka izala ngo za na tune nza masala biso aska ki pende wapso bijou bazongi ne wapso bijou alobité na partager na camarade nanga camarade na neza boye na kuta na chauffeur moko ba Corbia tant to kaki cimetière ya solo wana na sepeli na albi camarade nanga tala place rutaki tala place komi kozala nanu presete komona kitoko tabi na ibisa yo camarade nanga depuis na bandi ko linka makamwa mibali na moni mobala kitoko boye te lokola chauffeur wana camarade nanga omo boyebi ka biso baba sine to semisaka mibali soko kuta pe motema na pene beti il est beau na biso na ebite na okakoloti ne loko na mwa bizate nzamba kile kitoko camarade nena esaki dosé zwana nukimia mais ndeko biso bichou bolingo ya chauffeur na biso ya chauffeur ya Corbia wana elataki déjà ye amoni déjà que non awawa c'est que awana recite eza awawa abani pe ko kene na flat le chauffeur Corbia wana ba ko futani alaki na flat abani ko kina flat azozonga azopese pe mbongo azobunda na peka na bana ye oyo ayobete pe histoire na ndenge zalaki ayisi pe chauffeur na Corbia talanga boye tala boye ba histoire nyonso na lekisa ba histoire d'amour nyonso na lekisa chauffeur naza na bana nga mibale est-ce que konzimanga chauffeur ya Corbia na pa oui na ndimi yo babani pe ko vivre na ye akeka na flat wana cher abonné à FM télévision oza histoire moko ya solo histoire vraie de ko na biso bichou akomaki na zemi ya chauffeur ya Corbia wana kokoma ne akomi na semi ya chauffeur Corbia wana Mutalibosh ayebisi chauffeur Corbia ivanisi ayebisi ni nazawa na mona suba période na ngate mais ba tonton so pe ba papa mususu bazaka nesengo muto zo vivre na ye ayebiso ke ni nazawa na mona ba période na ngate osepela osepela tango yoka solo ke na komi na zemi okosepela mais chauffeur Corbia wana tango ayoki kaka ndiko biso bicho ayebisi ye apeli afâché nini yoza mona muke oza déjà fumeur oza déjà bana na yo
oyebi calculer te. Yoka réponse cher abonné na lobo ke motema moto zakaka moto to yeba ni milongi. To yeba ni mintema te zate ke fiancé na ngambo akokomisa ngati bona bolingo ezali. Est-ce que yebi motema na ye makanisi nini azo penser par rapport na yo oyebi te. Malgré okendaka kuna opisaka inzoto oyebi te oza na se ya motema na ye. Yoka réponse ya ndeko mobali oyo azopesa ndeko ya biso Bijou. Nalingaki yo pour to vivre na yo mais nalingaki yo te ke poto bota na yo. Oh, cher abonné à FM Télévision, ndeko na biso Bijou azwaki blessé au moko ntanga yo kaka parole oyo atikaki abimi. Tant abimi ayo habité camarade nanga lokwa to partager na ye ayebisi camarade na ye camarade na lobi siko to sala nini kene ko bondela ye kene ko luka bondela ye il fallait azwa charge na ye. Ndeko na biso Bijou accueilli jour mususu et pas ndeko na biso na flat atuna boye na service de réception. Oh ndeko na te dasa longo ko to kala azali susu awa te to yebi place akenda te. Ndeko na biso mobile au chauffeur à Corbia destination inconnue. Po ni ko nyokola mutu boye. Ndeko na biso azongi na ndako alobi ayebisi camarade na sa nini. Zemi oyo mobile apesi ngo na yebi na ngato kuta na biso na cimetière. Ala chauffeur à Corbia na yebi te est-ce que zaki mutu malamu to pe mutu mabe pe to yebi nde balobaka sata na etizaka ba mibalo bazale plus beau. Est-ce que c'est ça? Ce qui fait est-ce que c'est solo? A wuta pe est-ce que wuta ki na cimetière te aki limate to yebi te za ba point d'interrogation. Mais mobile oyo baboni na FM Télévision destination inconnue atikali na cadeau ya Zemi. Mobile na ye atikali na cadeau ya Zemi ya 3 mois. Mobile mo camarade na lobi oyebi no mobile ote soki paza ilima o soki paza mutaba moyo soki paza aventure soki paza muyibi soki pe ndokio to yebi te longola. Ndeko biso ubi ndeko na camarade na lobi non ngana na sali lokona te babotanga na koya kokufa bana ngo bakotikela ba orphelin habite longola. Alaki na choite atali bana misatu akoka kobokola bango te azwaki kaka makanisi ya camarade na oyo alobaki akena komona docteur ay kolongola Zemi. Tango ay kolongola Zemi esilisi momoko gu ya mibali alobi jamais ngai Bijou na kotikala ka suko linga te. Nzambe merci parce que posinga déjà bana mibale menga na kolinga ka su mobali te. Ngai o ebenga pona nga o ebenga mi histoire d'amour et pesa meninga te na se ya mokili oyoyo. Na changer na nga page na banda sikoyo ko servir nzambe na ngai ndenge na bana ko servir liboso. Na persévérer musala ya nzambe. Nzambe limbisanga pona salaki mabe. Nzambe ngai na lingo sokola nga suna makila na yo na lingi na servir lisusu molimo sainte nonde conduire nga. Nzambe longola nga makama mibali. Nzambe makama bolingo oya mibali eza susu na vie na ngai te. Na bokola bana ngai pesa ngai makasi. Ndeko ya biso Bijou asambela kibongo alongo le passé leki. Azo continuer ko persévérer na makamna ya prière na église. Ezaki jour moko bona kati église. Pasteur na bango a organisaki séminaire, topé convention. Abengisa peneza ka ba convention ba bengisa ba pasteur libanda ba ekoteya. Ba bengisa ki pasteur moko un jeune pasteur. Aye koteya. Kokoma ne pa teya silisi. Motema na ye esepena ndeko na biso ka Bijou. Façon na ye, ndenge na ye. Motema ne sepeli na ye. Motema nzambe ateya nke abike alinga ye. Lokwa pe azalaki na problème ya koluka oyo musungami to pe mama pasteur abayi koluka la mite. Ngana sepeka na mwasi wana. Ayebisi pe pasteur responsable ya église wana bitenga sepe na mwasi wana momo na ye alata kibu alati robe boye. OK, problème te ba bengisi. Batini protocole benga ndeko ya biso Bijou. Akomna abengi ndeko ya biso Bijou akoti pe albitenga za lisona ote pasteur ne mutatana na biso lisona yo. Selon makanisi ndeko ya biso Bijou za yaki nango ke pasteur na mutamunene vision prophétie bonabo. Abi déjà boy depuis ngala mani ko ya ote na babengi senga na ote ya
na pesa convention premier jour kana monio motema nanga esepeli na yo naza pasteur naza célibataire nazo luka musungami wa koza mama pasteur bona boye abi pasteur nga penza makambo wana nzambe olobi na bien mais tikela nga temps na kanisa pona naza nango nanu pressé te alobi na tikelo tabi oui tikela nga nanu na kanisa. Et alors, maman pina de club so bijou azongi. Tanga zongi, nde ayo komona biso liso habite asala nini. Cher abonné ya FM télévision. Ba on se bolingaka magazine au cœur de l'homme. To sumande kona biso bijou. Asala nini. Anzima ou bien anzimate. Boyebi histoire le passé na ye. Enanu azana veuve mobali na ye walingaki abala ye akufi ya mibale mobali aboye pona ya mbuma adana F ndi mobali aboye ya misato alingi mobali apesi mobali nzoto mobali ake voyage abosani ye ya misato mobali bakutani mobali ya chauffeur corbia atike na zemi alongoli zemi destination koni au 4e, au 5e, au passe de biso pasteur. Est-ce que anzima azomona lokola malgré na koyiko nanga konzima mais zama ako sposer ngate na misu na ye na misu bato parce que na longola na nzemi na kufila mobali ta makamna leka nango na bana mibale. Est-ce que pasteur soki na betelie vie passer nanga pasteur konzima soki pe na bombelie makamu susu. Est-ce que jour à découvrir yango akoboya ngai te mwana mwasi oyo ndeko biso bijou asana bo toute famille te parce que to sambla na biso ko ipe ko sambla ko ipe ko pesa ba prophétie bona boye mais ce ko zali na ba lien de famille ozala ba singa ya famille ba lien de famille ozala ba botutu ekolanda yo. Est-ce que ndeko biso bijou azalaki nango te asala nini? Est-ce que ayebisa pasteur vérité? Est-ce que pasteur akondimaye? Est-ce que alekala ba délivrance? Pona ayebisa pasteur alekala ba délivrance? Ayebisa pasteur vérité après alekala ba délivrance ou bien asala nini? Tango toyebi ke soki mwasi na mobali balani bitumba sope ba lien ba condamnation bilo nyonso ya yo na oya mobali esanganaka pa bokomi 1+1 na bilo na ba lien ekomi 1+1 ebalani na ba condamnation ebalanaka na ba kamuna bino nyonso ya ba famille ba makilani to rita ebalanaka makambu nyonso ne ko attraper bango te à la langue ayebise vérité soki ka sa bombi est-ce que ekozala bien? Botian pendant ba commentaire cher abonné à FM télévision boko mela biso to sunga ndeko na biso bijou asala nini anzima ou bien anzimate azota la paix ba na ye akokoka ko supporter bango tina université te tina ba école secondaire te il fallait azala musungi asala nini. Cher abonné à FM télévision to commenter bo liker bo partager bo s'abonner et que ça vraiment justement ko ya malamu mingi ya kolekana FM télévision ezaki bongo magazine na bino au cœur de l'homme et ya kaka na ba histoire ya solo pona komemela bino pona to partageaka to sungaka bandeko o bazana ba bandeko o bazana ba histoire o baso singa biso ba lisungi to za to yango FM télévision de tozo memela bino mama solo oyo to sungaka bandeko na biso oyo bazo beta biso maso na bango pona to pesa bango ba réponse na ma caméra na sungama ki bon na préfina. Merci beaucoup na Fali Mato colonisation. Merci beaucoup na mon coach que j'aime bien papa la ngane encore ma mire Kanvu. Merci beaucoup na Australie na Moni Bongo papa la ngamote malamu papa Jacques Kafwa. Merci beaucoup na Fali Mobimba na Fali Mobimba. Merci beaucoup na bino papa mote malamu. Merci papa mbola meleke belé nzambe apambula yo na evre apesio likabo oyo achakati na yo efunga malisusu ekende liboso. Merci beaucoup na baboyi na biso de partout
partout au bolingaka FM télévision ozaka wana toujours kaka bolandaka FM télévision parce que na FM télévision la chaîne où ezo pesa bon la chaîne qui donne la vie bozaka wana bo commentaka bo like kaka bo partager la famille et kozala vraiment geste moko malamu mingi ya koleka nazalaki ezalaki bongo Gloire Babi la princesse na compte ya chaîne na bino FM télévision na magazine na bino bolingaka au cœur de l'homme ni par ailleurs ya boye jamais ezala na FM télévision. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye. Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babi la princesse, la femme qui assure, sur la FM télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sanduku toyebani bilongi kasi mitema teo. Na kati ya émission na bino bokozwa ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie ya boy, jamais ezala. FM télévision elenge zanga lipasa.